moi si soki na sali na sima ya pe mabete pour sentiment na ngeza wana batuni suku ko sala ngabi na osala cave na osala biloko tout yo est-ce que osala moi sinon cave ya problème ngape na d'accord côté kokota cave oui donc on a bala pona kenda bat ba otala biso siko do yebisa ba moi sinanga mona encourager basi ke na encourager mutu bali ba kotaka basi na encourager te ngai na osala osala sima na salité mais so biso ke ba sala mama za la pas technique na osala osala kana ninga sima okota cave na okota wana confirmer bon désir de la chair exacte na libala. Donc tout est permis dans l'Ibala. Oui. Moi c'est là na fouté limbo. Nous avons appelé ça limite. Donc même qu'on est basé ba dessous ba moi c'est sur système mobile. Et ça problème té. Pénier ezali sumuté. Ma na hôtel mandé. Papa beloko musuku tika mape ya wana. Bokote ya maté bo bebisa makam. Mais nga mo azape propre. Siko na sani. Na kene na nzela. Biloko to mona kala na ba polo na ko ezesa ngwapi. Na nzoto kaya mama. Biloko ni. Bodo talate kala. Waba prof na bisoti. Yem sanga leçon ni nzamba pesa biso position tel missionnaire ona. Yem sanga nzambe place a pesa biso ba position ba missionnaire. Mutu nyonso, mobali nyonso, mwasi nyonso. Oya sangana kana mobali ne na nzela ya sima akokota enfer. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé au capote, on a vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'atter. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa yeza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe ngabeza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpona kende kotumbango mpona zwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpona zwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie Chers internautes de partout ici Kaboza, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure et puis si opportunité. Ya kolandanga lisusu na chaîne abiso, ya Nouvelle Tendance TV et pourquoi pas FM TV na nzela ya radio, ya bao balandaka biso en direct na radio. Merci beaucoup à mon créateur pe na ba fan na nga nyoso, pe ba fanatique na nga nyoso o ba komela kanga pe balinga kanga. Ba pesa nga ba conseil. Basala kanga ba remarque en tout cas que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bozala toujours wana et que ça la bien makasi. Ba conseil na bino ezo pesa nga toujours makasi ya ko kende de l'avant ya ko continuer toujours koko ba na musala. Je dis merci na ba onyo so ba soutenir kanga na libanda mboka wana na terreur na ke komona kashimani kashito di lolo ya mama Benalemba en direct des États-Unis hein ba véritable américain et pourquoi pas na atterrir na Londres là je vois du Kemba ya mobala 2 mètres na aspect à bonne année baluka kabalata du Kemba ya déjà si à classe
il est déjà Nathan et Maître Djagermaye le Bibende. Je t'aime beaucoup mon frère et pourquoi pas la servante Gracia Biningu. Aujourd'hui je suis seule, lelo nazana accompagnant nangate otomesana ko solo l'ensemble, lelo nayenga moko. Nazana lisolo ya ko partager na baninga na batu mususu ba pesa kanga ba sujet ba posa kanga ba question na téléphone privé mama Fatou boye la kisaka nini pona nini boye et na hésitaka ko interpréter les bangote na hésitaka ko solola na bangote ba ope ba yaka na nzela ko interpréter bandoto na interprétaka bandoto pona bango toujours na orientation ya molimo santo autrement dire Saint-Esprit. Merci beaucoup. Dans un sujet, nabiso oeza vraiment motuya on a kolobela toujours na batu oyo baza célèbre parce que émission nabiso eza la réalité de la vie publique. J'espère que boyebi bao baebi. Donc lelo nazana lisolo moko oeza très important. Sujet moko oeza motuya makasi et mutu oyo akozala béni na mukolo lelo na ba écran na bino na radio ici kanyo so bokolandanga. Je serai que vous allez béni makasi et puis il y a quelque chose qui va se passer na kati ya ba vie na biso. L'autre zo le bela likambo o etangi ba relation intime. O elaki sarake ko sangana entre maman ou na papa. Donc lelo eza sujet moko oyo mutu na mutu il faut avoir part na ye. Mutu na mutu il faut avoir conscience et ko sala bien makasi. Pona nini bato ebele soki toke na département na biso ba comédien, département ya ba danseuse. Omona keze eloko moko oyo bato ba négligea et pourtant eza esika oyo efandi bomoto. Na ba nzoto na biso, na ba intimité na biso, eza esika oyo tokoki ko sakana nango te ne tozo sakana nango lelo. Tokomona mutu mususu pendant qu'il y a sangana na mutu yazo mona ngo ko sala eloko te. Tout d'abord nde tozarabo tozakana ba pouvoir na kati ya banzoto na biso. Nous avons des pouvoirs dans notre corps. On nzamba tia na kati ya banzoto na biso. Tangu to sanganaka na ba besoin na ba sentiment na biso. Toyebaka ke mutu na mutu ayaka na ba esprit na ye et s'incarner na kati ya nzoto ya mutu. Et yo mutu négligeaka. Ezaka nzoto. Il faut essayer là, oui. Il faut yeba nzoto ngo ko sangisa na nani. Nzoto ngo il faut sangisa ngona mutu nini. Et le lot moni na département na biso ba comédien, nzoto eza eloko te. Maman, papa, omoni nde nzamba kela biso boy. Soki ki nzoto na biso ki bo mwasi. Et si li puissance oza lisusu mutu te. Ne omona batu mususu azaki jeune fille akoli akomo sangana na mibali ayebi mibali okomona directement mwanango abubuki. Cela veut dire à baby à perdre clan moko boy, à perdre l'ok sens moko boy. Abanda okola kitoko mais depuis kaka akoma na mutu wana akoma kobima na mibali. Abeba mwanango ezaka nini? Ezaka ba étoile. Ndenge tobota makabo tozaka na 3 étoiles na banzoto na biso. Toza na étoile ya liboso o ba roi ya mage ba yaki kogumba mela tango Jésus Christ abota maki. Eza étoile o esafishaka tango mutu abota maka. Biso nyonso tozalaka nango. Ezala bato ya monde ya ténèbres, ezala bato ya monde ya lumière. Toza na étoile wana. Toza na étoile mususu o efandi na banzoto na biso ya kimo mwasi comme nzoto na biso ya kimo bali. Mais to négligeaka 2 fois. Eza na ba étoile ba place wana. Toza na étoile o ezaka na sima na biso. Nzela wana nzamba sala ngo te po esanganaka. Non. Nzela wana esalama kaka po ebimisaka kaka eloko moko te ekota. Ezaka nzela moko ya ko utiliser te. Mais tellement que le diable est rusé, aïe ko faire voir na bana nzambe que c'est possible, tu peux faire aussi ça là-bas. Ozomon, ce qui tozongi na Bible, okomona ke na jardin d'Eden, oui, Adam na Eve bazaki nu. Mais diable ayaki koyebisa bango nini te, ndezabuka so bo sali boy, boyeba mabe na malamu, oui effectivement. Bayebaki mabe na malamu. Et nini se pasaki, bazalaki sou na accepté na kati ya jardin d'Eden.
bazala ki suna accepter nzamba bando visiter bango na pokwa comme pe na tango. Cela veut dire mutu nyonso, mobali nyonso, mwasi nyonso, oya sanganaka na mobali ne na nzela ya sima akokota enfer. Ezalaka interdit. Pourquoi qu'on s'accouple? Alors ce toke na bato ya loge, on peut comprendre que ba yebi eloko nini o ese pasaka wana après avoir ko sangana na mwasi ou bien na muninga mobali na nzela sima. Yango eza na papa na biso moko akenda pe ya sonam nde katolobaka. Aloba nini showbiz et simba monde. Oui, le diable veut te dire que mon cas so pesi sima ozwa makambu. Oui, tozo mon appelle lo batu ebele bazozwa makambu. Mais ça la rake mikolo non na se amoi ezala réduire. Omona ki okoumela lisusu te. Et comme na âge moko boko banda kozwa ba maladie moko bo incurable. Okobozo kozwa biloko mobu nzoto ne kobeba. Preuve ane que soki bo remarquer ma mibale belé o ya ba pede mabumu na bango evimbaka. Cela veut dire ezaka permité. Sko bato a loge ba yebi ke eza na mystère. Eza na étoile moko caché o nzamba déposa wana. Yango moni ki pede e koma makasi. Mutu mususu mona basi ba rodaka. Eza na ba chel mususu ba rodaka. O mona ba yese ke tobeta na sima te simba tenga eloko wana simba te. Pourquoi? Eza na ba place ba simba maka na ba maison par rapport à musana bango kichel ba bendaka bango déjà matoki moni so beti na nzela oyo olali na business na bino abutu ya kindumba okozwa suma kambute. Mais za mutu mususu za na ignorance aye ba proposer na obeto non na sima na peso caché moko boya 500. Ta musu depuis banda kichel azwa 500 te a cédé. Nzoka teki étoile na ye ya kivi mobimba ya kibomoto moma pona $500. J'espère que tous se comprendre na mutu moko o aza connecté à Zolandanga. Ba question na bino ekolanda, ba commentaire na bino, bo hésiter ko komela ngate, bo hésiter ko benga ngate numéro na ngeza affiché. Eza na ndeko moko nga na yebi bien bino pe boyebi. Abimana ndeko mo bwekala. Eza histoire onga mo na yebi. Abimina ndeko ane sila. Mais un jour alali na ndoto azomona papa ya mwana wana ya mobali azoya koyebisa ye a libérer mwana na ye. Ye na ndoto alobi te na ko libérer ndenge nini poto zalaka lisusu te. Alobi te mwasi oyo ifona pesa ye yeyo mais tomoni ke yo oza na ye kaka moyena kotisa mwasi oyo eza te. Ndeko wana alamuki tant to partager lisolo wana na ye ko comprendre na kati ya ba intimité ngai soki naza na puissance moko élevée na ko s'incarner kati na yo nde omonaka ke balingi basala mutu délivrance babandi ko c'est sort au nom de Jésus loba yo nani nga Fabrice oyo sani na kati ya nzoto oyo ona mobali ne nga mna bimane nga mna de virgin a s'incarner kati na ye. Pourquoi azana misala ya mabe afandi na kati na ye. O comprend te eza na batu mususu o ifo ba ya kobala yo ba kobalo te po Fabrice azo s'afficher na kati ya vie na yo. Eza na ba danseuse mususu ne bazawana na kati ya ba groupe basengi ye post musique eleka bien po e mata tozana mingi ba benga ngo maki tozana maki na ba danseuse muto eleka te par rapport que tobi mis album. Qu'est-ce qui se passe? Il faut ba exiger président na monde na bango. Abimana ba fi wana nyoso azana na bango na intimité. Pourquoi kozana na bango na intimité? Étoile ya danseuse kingani, étoile ya danseuse kingani, étoile ya danseuse kingani na moment intimité et ko bakisi ba pouvoir. Tanga ko kota studio abeti kaka musique boy. Monde ndimi e gangi. Pourquoi? Et outi na intimité ya ba maman. Même dans le monde du théâtre, baza ebele. Yenzo to kopesa nzoto lobela ke loko tabi grignotant nos vivants. Oh là là, ma sœur, mon frère, ignorance ya bongo pourquoi? Nzoto na biso ezaka sacré. Ndeko wana na continuer, aibise ke nazaka suna mwana na yote. Donc du fait déjà ndimaki ko avouer na ndoto ke nazaka suna mwana na yote e bakabwanaki. Lekaki mikolo ndeko wana aye kobala. Ndeko wana aza na kati ya monde ya théâtre. Soki na bina détaillé pour comprendre facilement.
mais moyen na détaillé exact na bombi parce que wana eza masolo en huis clos na kati ya intimité et yo ndeko mobali eza na mwasi mosusu appétit toi bien olingi o aborder oyebi ete ozalaki na baprojet no malamu ozalaki na makambo ne banda kofungwama okose présenter na musala boye epesi makambo mais depuis okoma na intimité moko ya chambre na petite olulaki wana ekomaki soko okebwe makambo nyonso ezosimba te osala boye ezosimba te pourquoi aza na pouvoir moko na kati na ye ya mabe oyo ekoti kati na yo ntango bosangani na intimité edomine nyonso ya yo moyo oprogresse eza te biso bato tosakanaka na nzoto nzoto oyo eza ya kobatela nzambe atia bamystère caché ne na kati ya nzoto ya motu oso comprendre nzambe atia bamystère caché na ye alors il n'y a que le diable akoya koinfluence yo mpo atika yo linzanza ya pamba atika yo eloko te lelo tokoma omona bato ya kotraite bokoko bakoma ebele pourquoi nga naloba batraitement mosusu ezaka spirituel oyo nga nayebi eya bato mosusu baza na hémorroïde spirituel abima na mwasi mobo ya mabe ya monde ya ténèbre atikela ye mauvaise sort pardon pourquoi na moment ya intimité eza na mobali mosusu mibali oyo balobaka o nga nalingaka baye epeti wana soki abi ayemba yo ayembaka bien makasi nga nalingaka va tobanda nyonso bayembanga mon frère oui bayemba yo problème eza te mais yeba nini nani nde ozozwa nzoto na ozotika na monoko ya mwasi nini mwasi nyonso aza ya kopesa nzoto te bino bato bolingaka bayemba bino mwasi nyonso aza ya kozwa nzoto na ote otie na monoko na ye tia kaka na komela mon frère ozondima bamela kibomoto na yo bana na yo etwali na yo tia kaka na mela yo mpo otiki nde batiela biso bafilme ya buzoba satan azolakisa biso baexemple ya bango na bango basataniste mpo elakisa bino ke eza normal ale yo mpe otiki nyonso oyo ya yo na kati ya monoko ya la fille asali nini Amélie na se ya ignorance ntango Amélie wana oyebi ete oyebi spiritualité na ete oyebi mission na ete lobi ekomi obali ozobota te bamela yo bana nyonso te obota ndeni bamela yo bana nyonso bamama oyo bazaka ngai avant eza sans tabou te pardon nazoteya eza sans tabou te eza biloko nga nayebi alors il faut na édifier bato mosusu bazamaka fa obandi na eza sans tabou te eza biloko nga nayebi alors il faut na édifier yango bandeko eza bato mosusu nga mpe ava tobanda na papa mpenza soki mpe akawele te kawele te mpe esimba te oui ma soeur mutu nyonso yeba mutu nyonso akotia monoko na ye na isi na intimité na yo ya kibomwasi oyo aza na misala mabe akomema o nyonso elelo oremarke kokoma na problème akobota mobali ake libanda bo aboti me yo ozobota te pourquoi bamema o nyonso na kozanga koyeba yo mutu nyonso ka ifo atia munoko mutu nyonso ifo kaka atia munoko nga soko otie en tout cas soki nga me akavuka wele te esimba te bamema o mabota okoma kosenye no bamai bamama mpe ya bokoko baosaka oboni baoluka mbongo te balemba oluka mbongo te okobanda kosomba pakola ekausa mai ekomi lokwa viande esili glace okomi kosenye pourquoi opesa nzoto na yo na n'importe qui ebe bamaladi wana mingi eza na monde ya théâtre eza na monde ya badanseuse banzoto babilambo tolata ebomba makambo ebele mon frère ma soeur intimité basakana na yango te eza na ndeko moko wana nayebi alala amona bapesi ye des signes ya mibali oyo bauti na monde mai baya kodrage mibali mibale pour te dire que ces derniers temps omonaka mobali mpona mbongo mpona pasi mpona kozala na mutu nzoka aza ne mutu batindelo na monde ya ténèbre aya kaka kodétruire vie na yo e okoti na mariage ezosimba lisusu te mpona nini bato oyo osangisa bango intimité ya mbetu bazalaki bato ya malamu te
Et na comprendre moko mususu. Bazo expliquer nga bazo loba sida ezaka mauvais sort. Sida est un mauvais sort et un malade à monde à ténèbres. Aux monde. Donc il faut que na banzoto. Ko sangisa nzoto na mutu nyonso te. Bande ko ebele bakomi ba pede. Tala na nu diable akomi na niveau. Ya kotinda bana basi ba sangisa nzoto na bambwa. Et je veux vous dire quelque chose. Na mikole koya. Eza na ba maladie oyo kobima lisusu kotambola na mokili par rapport ya basi wana nde basangisaka nzoto na bambwa. Mwasi azo sangisa nzoto na mbwa. Mutukutu ya mabe ya ténèbres ndoki osangisi na nzoto o vivre ba babiloko moko horrible. Donc au vivre babiloko moko comme senga ba prière à makasi ba faux prophète pe batondi na internet ba bien biso seme kaka $1000 $500. Mutu azozwa nzoto ya mbwa azotia na munoko. Mwana mwasi mbwa. Botala esika nini diable azomema bato. Et en tout cas ma femme elle est courageuse hein. Et en tout cas moi sinanga za courageuse à cascada betaka ba Turquie betaka ba Dubaï ah betaka ba Turquie betaka ba Dubaï. Mais pour mutu ala na mbwa il faut zaka courageuse. Oui elle est vraiment courageuse. Elle est vraiment courageuse. Et bino ba garçon ya Itachi boza na monde de théâtre. Bino ba garçon ba musicien ba Itachi. Des garçons fainéants. Boza wana kolukaka basi na internet petit to azana makambo. Petit to alomba nga ba feuille. Petit to akutu mutu apesa nga garantie andaku. Petit to wana abeta ba Dubaï ba Turquie en bon mon frère. Oyebi oya salaka. Dubaï Turquie wana okoma mbanda mbwa. Matière ya mbwa. Eza na kati ya mwasi wana apesa koma kambo. Ale yo petango kota kana okoma kambwa. C'est malheureux. Nazaraso na komo sala analyse eloko na yoka nzoto malili. Mes chers frères, na kati ya théâtre. Papa kompe maman na mutu nyonso. Oza na copine na oyebaka ko contrôler ko landela oyebi nini asala ko yebi pa na bango oyebi boye omemaka na église fanda wana. Tonton yo mutozo landanga. Oza na mwasi na yo oyo landelaka. Oyebaka ko landele de près pour mokili baby. Mokili eza ya kopola batu baza ya kopola. Pozwa mutu ya malamu bakoza la 5 ou bien 6. Oza na mwasi na yo oyebi source ya mbongo na bino. Botia nzambe liboso na commerce na bino et vous verrez que nzamba ko se manifester. Nzamba pesa ka mbongo. Nzamba pesa ka makoki. Ba jeune frère na nga ba comédien na théâtre. Sœur wana betaka Turquie a invité kinga. A futela nga billet na Marta ki Turquie. Akushaka na mbwa. Etangu yazo bima na mbwa, yo pe oyo bimi wana okomi pe ka mbwa. Siko na kati wana okozwa nini? Malédiction. Ozui matière en bois. Et comment na lobi kuna maladie moko bo ebimi na mboka. C'est par rapport ya ba fille o bazo bima na bamboa. Nous devons avoir une vie de prière, c'est très important. Nous devons aussi craindre Dieu. C'est très important. Na bo sanganisi nzoto, na kati ya ba intimité, na ba légèreté wana, ba tebele ba kufa. Omwa mwa mususu abimi ko bima ko banda kolinga mibali, étoile wana esafishaka. Omwa mwa mususu azalongi mabe, mais on comprend te ba car, ba jeep ezo telema, yo kanisi ezanini. Ah, bokomo landela. Bon mwana waza kitoko te mais azara na taille, bokomo luka bassin, bokomo luka bo bambe beauté mo. Non, ezara beauté te ezaka étoile wana. Étoile ya intimité na biso ya bomwasi esafishaka, ebetaka, e mutu nyonso akoma kolanda oko drage yo, ebendaka. Étoile wana ezaka lokwa aimant, sature. Ebendaka. On comprend te jeep nyonso il faut etelema, mobali bo il faut drague, ata na photo na Facebook, il faut ba drague parce que ezaka étoile wana epesaka alerte générale. Donc, ce qui a koleki mobala okokate fo draguer et na moment wana ndio komona ke tango zi mutu amabe ma
Moutou a déviergé directement, moi, na wazwa sida à koufa, et ça a mauvais sort. Et toi, Luana, il y a intimité, na biso ya bomwasi, comme père qui mobali, et ben d'akaba démon, et ben d'akaba esprit, et belé à monde de ténèbres, bato ya malamu, comme pe bato ya mabe ba olinga yo. Et ça, na mususu abimi na mbala moko boye bouzemi. Aboti et puis carrière na yesi. Alors, ezaka ba prière o ba salaka pona ko récupérer étoile wana ezonga kati na yo. Ezaka ba prière o ba salaka pona ko récupérer étoile wana. Na mutu oyo akomi na suka ndimi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bande konanga ba comédien na yebi ya mibali bozaka ba itachi makasi. Bozana na ba amour intérêt. Okolinga mwasi ya niveau chaussure na ote kaka po abetaka Dubai Turquie. Okolinga ser moko boye kaka pona. O senti pe ke taille ya lipapa oyo eza ya ngato bi ya sandal. Mais okozala kana ser wana po anini apesa mbongo a garantie a foutre la konda ku chaque fin du mois. Yo kanisi eza ba conteneur ya biloko te. Ozaka mbanda ya mbwa. Mbwa nde rival na yo. Oza na rivalité avec un chien. Un gros chien comme ça. Ndembanda nao. Omuna mbwa, tala longi ya mbwa mwindu, lolemo mbwa, tala nanu diable, sika komisi biso batu. Répondez-vous. Eza cop. Et vidéo te ko circuler mutu mususu omelisa mbwa mabele. Bandeko nanga mibali nde bopesa nga somo. E bino batu bolingaka basi na internet. Olingo mona mutu acha fond de tete make-up te acha photo boy. Allez mbala moko salut. Ça va? Tu vis où? Obandi ko draguer moi wana. Alo obandi pe ko tindele mbongo. Oyebo e petite angwaza na stabilité. Bino balinga moi si fois à la courageuse. Moi si fois lukaka. Moi si fois luka nini. Il faut yeba nini fi moi si wana salaka. Ngalinga moi si a débrouillaka. Na ko débrouiller kasi. Okomi mbanda mboite. Tellement qu'il y a débrouillaka. Il faut comme un rival en bois. Et mutu asangani na nyama. Akomi nanya komi nyama. Mutu asangani na nyama komi nyama. Te kama pete. Président boy a outi vunga na ya outi ko évoquer ba démon na ya outi ko évoquer ba démon na e ale démon abisi omoni ba mauvais sort oyo omoni ba botutu opo album no Simba bimaka na danseuse kingani po nini ba poni danseuse kingani wana danseuse wana yo miye bakate oza na étoile ya makasi etango ako sa couple na yo etango ako zala na intimité a déposer nyonso ya malédiction kati na yo azui ya malamu étoile na wana ndezo sala ki album na ezala likolo ba surtout ba musicien ba travailler sous na ba moto na bango morote ba musicien ba comment retravailler na ba étoile ya o abetaka drum o abetaka mbunda ndenge kongola kabino nyonso ba étoile bo comprendre ngote il faut avoir na vie de prière et puis nzamba salo grâce au comprendre monde de spiritualité po yeba okima nga ya na nga travailler na ba musicien yango na lo ba makambo o garde corps a musicien mo ya munene ya mboka o et nini nzamba la kisanga tangu ya se présenter kuna ba étoile na biso nyonso eza ravi totika kosangisaka nzoto na n'importe qui totika intimité na mutu nyonso batu ces dernières ta batu baza ya kopola je vous dis surtout bana basi baza ya kopola et ba garçon ba fene ba lukaka loko te yozo zela mwasi atindelo mutuka surtout na mona biso théâtre car kinga na tambo na okaki ba utai ko yebisanga ndeko mwa mobali obike quarantaine tala kutu kombo e matanga na loba nsambe na ngai oyebike quarantaine la so tambola na ngwana Mercedes wana eza mwasi nda tindela ke na poto oyebiki ngani ndako afutela na mwa na commune Kinshasa na ndako atondisa ba photo mwasi lokola idolâtrie po mwasi mutu afutela kae oyebi place mwasi azwaka mbongo wana yango moni kufa ekomi pa akufa ake kopema ne akenda akopema te okufi kati na Christ oke kokoma esclave c'est réel
okufi kati ya bonzambe te oke kokoma esclave e okokoma kosafishe na bandoto na bandeko no ozomilela bandeko oyo bakolandanga pe bakosalela ngo nzambe na biso azwa lokumu yo ndeko na nga danseuse yo ndeko na nga comédien baprésident mosusu na monde ya théâtre wana basimba balabo succès na ye eti na nga natanga bakombo na bango bakombo na bango ematanga nzambe asunganga nayebi bandeko na nga mosusu bacomédien baza na basuccès na bango bamoto na bango bazwi yango kaka na baintimité na basi ya théâtre nabimaka na président nabetaka na président nzoka nde président nakosangana yo na ye po apesa rôle abenda yo déjà étoile yango nde ezosala succès na ye yango nde ezosala batindele bakode yango ezosala basi batindele mituka nalobi bato nyonso ya théâtre te mpo bango bazala bazongelinga maafatu bato nyonso te nabi nyonso te mpo ngai nayebi ke eza na bafilme mosusu na monde ya théâtre aye théâtre boye président asengi bazala na intimité alongwe mpe groupe ake libela atiki mpe théâtre abaye mais eza na misusu baza na lokoso ya koapparaître nde papa Zuma ya alobaka aye kaka bo atali na bassin na nga mbangu bake kosukola bazali yo mpe président ya théâtre eza na bafilme mosusu oza na obima na bango babenda o succès nyonso okoma koforce baproducteur mosusu basila mpo anini baproducteur mosusu babanda kosala babuse babanda kosala bakombo ya baproducteur mosusu na poto makambo esimba susu te mpo anini abima na film moko ya théâtre fi wana moto ya misala bazala na ye na intimité e abenda ye nyonso balala botangelanga kombo ya producteur nini lisusu azala na succès ti lelo mes frères et sœurs boyeba senga nzambe alakisa yo nani okozala ne na intimité nani okovivre na ye oui moto mosusu abengaki ngai mafa naza na mwasi te est-ce que c'est possible mpe naluka mwasi na Kinshasa moi je lui dis mon frère prie eloko nyonso tolobaka na nzambe nzambe ayokaka il est un Dieu fidèle il n'est pas un Dieu méchant eloko nyonso tosengaka na nzambe nzambe ayokaka mpe apesaka nzambe apesaka nzambe arepondaka mutu isifi osenga na motema na yo mobimba baproducteur ebele bazala su na succès te mpo anini eza na bafille ya théâtre mosusu osangisi na ye na intimité neti mikolo oyo vacances ezoya na bajuin bayaka mingi na bajuillet kini poto esopanaka na kati ya kini ebele nde baza na basi bakangi babwe mobali na nga azoya déjà oyo ya Canada wana babebani o wana tindaka mbongo ebele azoya o kuna mwasi na nga azouta poto azoya tango koya mama papa intimité kaka wana bokosangana wana oke na poto boye mundele akomi kokomplike o vie mpo wanini outi osangana na garçon mo boye ya nkele nzoto na monde ya théâtre outi osangana na fille moko na monde ya théâtre ya nkele o abebisi makambo no nyonso ozalaki na accès soko nyati matambe na cope nyonso boye ezopesamela yo mais depuis ozwa fille wana ya théâtre kota na ye na intimité baaffaire na yo nyonso tu elala luka nzambe luka nzambe c'est très important luka vraiment nzambe et Dieu est permanent et Dieu est réel Dieu est fidèle mikolo oyo oza na mwa copine na yo fanda wana tika kolingalinga misu bipaipai parce que mokili bato ya mokili baza ya kopola garder position na yo je dis merci beaucoup na bao bazwaki temps ya kopesa nga matoi na bango na bao bazwaki temps ya kolandanga par rapport ya conseil na pesi lelo par rapport ya makambo oyo nga na révélé lelo nzambe asunga yo mon frère nazwaki surtout bato ya libanda bosema afa tunalingaki ye kaka mpo nati sikoyo naza na mwasi te naza bozovivre baaventure moko ya ndenge na ndenge pourquoi kolinga n'importe qui merci beaucoup nzambe apambola bino wana na chite
na mikolo mekoya na roya lisusu na sujet mosusu oyo kozala malamu mpona bandeko ebele oyo kozala malamu na briefe bino moke na koya na sujet oyo ya bato nyonso batikaka bandeko na bango na monde ya musique oyo abetaka mbunda oyo asalaka boye ezalaka na basacrifice ebele oyo bato mosusu baignoraka. Je dis merci Andy Kembaya, bon retour na kati à Londres. Merci beaucoup. Na profité kolobeloko oyo je salue Dieu Diaso. Moi na Nzambe toza na studio na frère na biso Dieu Diaso. Tozo préparer sortie album. Boroyo ka vocal nini na sali na kati ya nzembo wana. Titre nango eza ma décision. Titre ya nzembo eza ma décision. Don nazui ekateli ya frère Dieu Diaso. Tozaki na studio wana bokoyoka vocal nini na salaki bokoyoka na lobaki nini na kati ya album wana et bo s'abonner kaka massivement d'ici là sorti album ezana pe ba clip bokomona on ozana kati ya ba clip parce que na lobaki cette fois-ci on doit adorer je suis né rien que pour adorer ce Dieu là loyembo kitoko ma décision ya frère Dieu Diaso na mama fa bino bato bomesa benganga mama fa naza na kati ya clip et puis boyoka mungongo ngo mafa yembi ndenge nini ça sera toujours pour la gloire de notre Dieu. Tozo luka ba sponsor, tozo luka ba manager, ba producteur et que ça l'a bien makasi. Et là je vous dis ciao, je remercie tout le monde pe na équipe technique ezala ki nanga na kati ya plateau na ba coaching na ba remarque en tout cas baza beni makasi et là je vous dis ciao et à la prochaine, bye. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Eza lisolo te, tala peyoka. Ah, tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de c'est ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation à Moulaï. C'est Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya Bayer bayo.